motema na pesa tour du monde edino image yanga motema na pesa nanani anise edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond tour du monde edino image panja sango bilili. Bonsoir, bonjour, botalanga bonjour, botalanga pe bonsoir. Clarisse Bibi na mosa mande fou la femme en barbe ndé na banatanga ko le kaba chroniqueuse ebele na loba français ko le kabango balobi tozana panza sango ya Congo ya edino image sanga panza sango bana ya Congo bo rande bimato na mabibi bibole na ba oba olela bo se pa ba oba osepela toza pa mbuta lombi toza awa toza na sango ya mawa appelle là même pas 2 mois toti ko kunda ya nodi mantaba lelo lisusu toti ko kufela quartier na biso comme on est rodi autrement dit ba benga ke salle de mort azaki lobi c'est là ba témoignage ya batu boyoka ba témoignage ya batu boloba o bazaki na yepe ba o ba yebiye edino image atie caméra na ye ka ndenga zala mutema malamu po to panzela bino sango net site na ye eza panza sango ya Congo tomoni batu baza awa ser na biso Vero Mango ya za awa toyoka ye aloba so ayeba kendeni ni to programme ndeni. Bonsoir maman. Ya Vero Mango to mona déjà mis sous déjà za vimba toyebi déjà tant que déjà to mona botoyebi déjà leli ça les morts à Koufi comme on est rodi oyeba kendenge nini to ndenge nini en fait azale ki mo malamu to salana ye tous les jours et ça nga pasi ko yoka liwana ye nandima iteke akoko kufa na ba age oyo nazaki na ndako le ba benga balobi akufa ça nga pasi mingi chose mona nga boye na ko koloba te mais eza mokanda nzambe kaka hazo lokumu donc na ko koloba te parce que haza mwana moko na ebité neti yo yebi abeli akufi na maladie na belaki abilité azalaki pe bien samedi to zalaki na ye lobi na yaki te lundi na yaki te na ye kaka lelo po na yoka pe sango na ye po esalaka ka passe abilité azalaki na ye bien bato bazalaki na ye lobi ba yebi ka azalaki bien yaka malade yende malade yaka donc liwe yende yaka po abilité azalaki vraiment l'état de santé ya bien tozaki na ekutu samedi donc na ngai ekutu elekela nde ni mwana oyo ya 26 ans kokufa boye. Merci Boki Vero Mango ndenga lobi toza pena mokonzi Didier Nzongo yepe ayebaki salle de mort liloba moko yebaki ndenge nini tout ça pour na bato ba yebiete. Donc merci d'abord à tant que son excellence Didier Nzongo l'artiste sa père le plus célèbre de la RDC Donnet Trompé moi na Château Rouge si j'ai pas dit Château Rouge parce que je vis à Château Rouge depuis que je suis à France je suis moi na Château Rouge. Donc merci vraiment Clarisse Bibinda, la femme à la barbe, na 3W. Panza sango ya Congo. On dirait que les grands réalisateurs et Dino Image, Clarisse Bibinda, je comprends pas. On dirait tous les individus qui ont des restaurants, qui ont des sociétés dans mon quartier, Château Rouge, Bazolinga, Batia, Mbilinga, là où
il n'y a pas d'embilinga mbilinga koboma bana Château Rouge pour tokunda kabango. Pourquoi que bana Château Rouge bakufaka? C'est pas bien. Tous les individus oyo bongibo kota épidémie na Château Rouge obo bomakaba na Château Rouge na ba succès na intérêt Clarisse Bibinda personnel pour na activité na bino c'est fini. Didier Nzongo na loba oyeba salle de mort nini comment les aki rodi comme ando ben salle de mort oyebi ndenge nini en fait omoni salle de mort c'est mon frère c'est mon petit salle de mort azalaki mwana ya Château Rouge que son âme repose en paix. Clarisse Bibinda et Dino Image na 3w.panzasangoyakongo.com toujours comprendre tout est collé là Nodi Mataba pas même un mois et comme tous les sous ça demande n'est pas en tant que moi il y a Château Rouge. Pourquoi Kakabana Château Rouge? De toutes les façons ndenga na somone là peut-être Kaka bakisi il y a les news des stars congolaises et mieux de visiter par jour na bakisi il y a Kulutu Nangai grand prêtre Zoro Mabiala les boss de 3w. Botika makambu oyo même Dino Image 3w Panza Sango ya Congo et Dino Image na ba âge na expérience muso ozanango okosimba suba kisi okokenango wapi passer réalisation ezamba bon na yo be na longoli yote peut-être ba kisi na bino Clarisse Bibinda femme la barbe na Chantal Bola bolingi bokota po bolexaba Château mais merci ngana zaona na bana bakisi na aja 14 ans na kodorsa non na kotina na kibokolo fonte moko na muyonzi merci bomoni ba jeune pe bazawa tozala bayana biso pe awa ba olelaka bayeba kisa de mo yaya oyeba ça le monde nini moi liloba mo pour na famille ba bayeba ki ngai vraiment eza Freddy Kabalix nazoloba azokoloba te ya Royal Lisanga po lobi ti vers 22h tozaki na ye na master nga Bob na ebité na zozanga maloba koloba po to solo lagi lelo fallait toza na ye tozaki na coopération moto nga to sala mbongo na comprendre te na ebité so makambo ngo komini na Château Rouge yango tokotuna na ba mama na biso Château Rouge tokotuna ba vieux biso Château Rouge ndeni tokomokinde boye ya bambalaka ta muto abelité bakindaka boye. Merci Babi tole la ka longo na Panza Sango ya Congo na emoko boss yemo Dino Image grand frère Paza aliloba mo pona muto akufi na leli mingi ça de mort wala mutu na ngai atala zala la so afandi wana alia kamelaka donc na misu na bango na ya tokutela ça de mort lobby à partir de 10h ou bien 12h ça de mort a ebisi bonga bien moni mutu oyo so touché ngai na misu on va tuer pourquoi ah bien mais mutu mama sala ngai est possible mais la regretter veut dire kufi na garde non abilité ça de mort kufi abilité tozo ebaté et là on les a passé mais nzambe moko aebi tokumisaka nzambe toujours. Merci, repose en paix, Babi, tozara to continue to mon pe faire na souffrance. Aza awa, to moni pe ba batuna biso baza aya, lo na biso aza a, lo ba mo pona salle o akufe. Vraiment pour la salle de mort bela regena motema parce que les qui on a bien moko na ebité non le bene belé na motema place accueillie donc abena donc petit moko ya ndaku ala mwana bena ya ndaku banda kin ti to na poto ebela respect mwana wana lobi to vandaki na ye ambrier ngai to swani akabelenga 1 euro
nzoka ezalaki mbota suka apesi ngai donc nayebela oloba te nalati kaka pasi na motema edino pasi nalati na motema nasuki kaka wana boyoka bato baokoka te bagarçon bazawa vie na biso mpe aza awa donc toa kuna bamaître baza bayebaki ye yaya toza mpe na maître Tony aza awa aloba mpe loba moko mpona salle de mort akufi maître Tony oyebaki nde nini bozali na relation ni maître Tony ti akufi lelo en tout cas sangama vraiment ndenge na mesana koloba mais comment mo mesano te Paris vraiment toyebi te vraiment toloba ni tosala ni toyebi te soto liwango ezokomela biso mpo tosambelaka mabe ube nzamba yokaka biso te beneni après ya nodi wazalaki proche et frappé biso encore donc fort il y a des gars ça de mort c'est un frère ngap nana na Château Rouge nde na ye na Château Rouge na solo na ça de mort lobby na 23h fallait devoir ngelo mo web senga ke noto kutani na salon Facebook pas mettre match solane na téléphone na téléphone lobby le autre jeudi le autre mercredi le mercredi donc solo l'année mardi na 23h na phone asinga ke noto kutani na Facebook pas mettre match da a libérer ngelo ro pesa ngai donc na uti boulot na yebna na garer voiture na ki na Facebook na mona photo ba che croix na tuni mais croix wenenge ni o akufi na ndimité na su téléphone na benga na mbimbila OK non sérieusement vraiment adaye donc passe akufi na ni maître Tony nenge to uti parler po biso to uti na ba maman to uti ba mère na parler pas avant ndaka ba biso que non voilà les mecs abela malade ndeko to bela épilepsie na français donc et soit qui na pungi il y avait personne à côté naïe donc voilà on a intervenu à Zalagité n'engé à perdre de Molimo naïe vraiment tout éviter tout le bani tout vraiment tout le bani ni tout éviter salle de mort. Merci Bilomo Boyo qui est maître Tony Lobi to zappé à maître Junior on vraiment ba proche il y a salle de mort oh bah le baba vraie précision tozoa ne ba on le baba on débat pas c'est la précision bien maître Junior Mtunayo Bosolaka Oyebi maître Junior bon il a passé trop mais ndeka loba na circonstances surtout comme ça comme Nzambe le kumozo n'est pas naé là c'est ça parce que samedi ngaza na boulot masa ma bengi na pour le mariage ndeni ya lukela batu basala la benga salle de mort c'est ndeni kanga moi deux personnes moko kende bezo bibende wana akepe na tongo dimanche to bengani na ye demander ni non mettre boulot le calme na zubi bende un temps dimanche ba soir na bengi bo na zuete Lizarzu kumba a répondre na téléphone na ye oh non maître Junior ezanga Lizarzu salle de mort a déplacé Léona tongo ka ma grande surprise na ka akufi ala la muki te donc ils a pas si mais bon to go changer en côté et à maman Nzambe alinga ezala bongo mais paix à son âme ma condoléance na famille na ye mais to ko fait to yeba pourquoi pas trop na Château Rouge bandoki ba uta wapi ceux qui pèse ba maman o ba tekara na Château Rouge to yebité ceux qui pèse ba salon to yebité to tanga so ba kombote mais Nzambe mo ramta yebi. Voilà Boyoki maître Junior Ndenga Lobi tozawa to continuer toujours donc to tambisa micro na biso toujours quoi pas lombi to tambisa micro na biso toujours yaya liloba pona salle de mort akufi ata moi des moments ka pona ba yebaki en tout cas salle de mort aza petit na nga pena na ndoza ne pena bien donc ezaka liwa donc ezaka makamnenge ezala ke kwelaka mabe kwelaka bato nyonso tona souci tozolela mais tozo comprendre yango te petit na biso salle de mort alaki pili petit to ya ve na biso nodi mataba ve nodi mbala moko diku ve nodi akufi et suivant mbala moko moko petit na biso salle de mort donc ezaka makambo de biso bato tikeli en tout cas to milengela po on sait jamais lobi kune koza po moi toza boye na lobi boye moso mona ngali susu donc malgré tout bon ezala pena nga te po moi ba charge eza mais
liwa za pe ange malamu esengaka aza penepene na biso kwa liwa pena aza pena pire biso poye pena tokenda ne ntina sa mabele. En tout cas merci napesi mbote na bamisa tout oyo tu bayebaki peti na biso sa de mort bayebaka te ezwi biso vraiment ezwi biso. Merci. Merci Yaya. Moi le bon pour la salle de mort, pardon. Moi le bon pour la salle. Biso tozala mawa toza pe na souci po za petit tozala ye azala biso na staff azala biso na terrain na kutu hier lobby kaka na tongo lobby vers ba tongo ba 12h tozaki na ye ayebisi mwasi nanga ki asomeli mwasi nanga poussette ya 3000 €. Ah bon, on se met poussette à 3000 €. Abinga la somme poussette il y a moins cher, il y a somme il y a 3000 €. Mais si bitima na tongo ba benga ngai akufi. Donc on te fandi awa, ils te fandi eza ba sage, ba vient na yo ba fandi awa, ba zo solo. Proche quoi. Ouais, o ba sara na ye tous les temps, famille té, o eza famille o l'équipe famille na makazi. Biso to ça libota nde to fandi boye, to zo ba idée, so to ça la nini pour na pe tout intérêt na ndenge mo ya kimia est passé bien. En tout cas pour nanga merci beaucoup. Qui repose en paix, donc tu continuer à Tozawa. Tozawa, tu continuer tout le monde va bazar le bamon pour la salle de mort et baki. Tu as na panda sango ya Congo ya dit nos images. O koleki ça makambo o ya salle de mort. Ouais, des salles de mort allez mon abisso to ebié base abisso dans dogi sango pesi biso passeport to aller dans lobby à libanda. Palombi toki sango na tonga kufe pe biso pasi yango na malili to bimi na malili pona poto ero mutabi na malili pesa pona nyonso te kwa to bina malili poto ya to sangane sa tama bien kwa ponde na biso to alena ya kei to ana pasika na motema kwa pasika to ana ngo pasika ndo na biso paza awa liloba pona famille à salle de mort na ba yeba ki était. Bonsoir frères et sœurs, je suis en train de vous saluer. Malheureusement, je réponds au nom de Conin Braddock. Je suis en train de saluer, de souhaiter toutes mes condoléances à la famille de Salle de Mort. Et ils l'appellent Salle de Mort, moi j'appelle Salle de Mort. Pour certaines personnes que je connaissais bien, c'est un frère. Je souhaite mes condoléances à la famille Rodrigue. Azamouana Lingwala. Comprenez mon émotion. Et Rodrigue, tu es un frère. Et tu es là mon frère. Je suis en train de pleurer. Mon frère, je me manque de tout mon cœur. Tu étais un pote. Tu étais un frère. Et tu vois là dans mon téléphone, il y a des potes. Ils sont en train de répondre sur ta mort. Je ne sais pas comment l'expliquer. J'ai plein des émotions, mon frère. Ça me fait mal dans mon cœur. Et j'ai dit aux gars qui sont en train d'interpeller mal sur ta mort. Et sache que bien, ils auront leur patate, ils auront leur compte. Mais je demande à tout le monde, comprenez mon émotion. Soit il faut avoir la gentillesse de passer chez Moutalombi, de faire la contribution de 10 €, 20 €, 30 €, 40 €, 50 €, ça dépend dans ton moyen. Tu viens déposer chez Moutalombi. Si tu n'as pas un moyen, tu as un Facebook chez Machoudan, tu déposes 10 €, on écrit dans le cahier, frères compatriotes, congolais, zaïrois, ça me fera plaisir. S'il vous plaît, comprenez notre émotion. Merci, merci, merci. Merci. Tu continues toujours awa. Tu continues sous soir. Tu moni frère za awa. Nabio, n'a pas d'un amour déjà dans la salle de mort. Il va mort pour la famille et pour la bateau. Bon, le Bézara, douleur est à partager à tout le monde. Na bateau, surtout baby salle de mort, na famille nae. Na bali na biso surtout courtoya quoi. Bah mes condoléances donc douleur est à partager quoi. Ça fait mal quoi. Hier j'étais avec Katika, Maoka ya famille Katika quoi. Merci dans les bons quoi. Tout le monde a dit si matin na date aux Zara partout aux zoba nouvelles tout là quoi dans les bons merci. Merci pour ça aya tout le monde yo moi le bama pour na salle de
Ça dépend de pour tous les avant-hier en fait match la rampe de présenter la première fois tout le monde na mutu na ju message à ma bé na une journée kaka Rodi repose un peu mes condoléances à toute la famille repose un peu on est tous là la famille est là on est ensemble pour toi que ça la pour na frère so barakuda za awa po petit na o akufi loba mo pona. En tout cas, ils n'ont pas si mis pour la biso, Congolais et puis garçons de la Chine, je crois. Après la biso, qui tu as gagné bien. Et puis tu as gagné. À tout ça, la course, il y a des gens qui ont des petits, gens qui récupérer, mais bon. La société de la famille a mes condoléances. Les biso mon père, mais pas aussi mes condoléances. En tout cas, ça m'a trop. Ils n'ont pas si bien pour tout perdre nos dits. Il n'y a même pas 2 mois. Et tout peut sur le stade de mort. Donc c'est ce qui n'a pas si mignon. Quand on est infecté, tant que moi je te rouge quoi. Mais en soutien de la famille, en tout cas, beaucoup de mes condoléances. Allez, merci. Merci Toza AP, Tomoni Papa Lombiaza. Papa Lombiaza awa. Ninae. Un restaurant nae Papa Lombi. Wana kutu mwana Papa Lombi mtuno soyebi. Mwana yo. Ba yebi na ba yebi etelo ba pona mwana pona famille pona ba camarades. En tout cas vraiment nazangi na ba moya koloba parce que ata balobaka ke makila libata vraiment kaka mais non nzambe kimisa molimo apeta côté mususu pourquoi kaka moto alinga ya pembe nanga ayeboye na Château Rouge kasi mais non donc il peut s'attendre la RMO ba feti ba nini ba blo mwana ngwana mais pourquoi ça petit Martin ya gentil accueilli petit nanga ça les morts ya petit Rodi petit Nodia ya ça boy petit Rodia ya petit nanga ça les morts petit ça gentil tout so le lobby wa mais le loka wa kibiso mouvement to saini na Château Rouge wa hein comment ba to bemba profiter na ba sima Château Rouge ba ni non vraiment Nzambe pambola biso bana na yo tout ça Elani Papa Lombi habilité tout ça qui ni lobby aventure de bonne santé en forme mais ba petit on balaka tous les jours nanga mon so na ba tout wana ne to zala tous les jours ya te ba matang donc tous les jours to zala ba ka abonné on na ba tous les jours ba saka na ba donc non mon gars donc filmer ba tout filmer donc to zala ba tous les jours auto so na bango tout ça na bango tous les jours o bazo lela ba shikito tout wana donc tout ça na bango tous les jours programme non bongi cité de que morgue na mito corps na morgue non programme boza hotel ba salle na akufi lelo tout ça na mama na bango na oncle naye donc programme tout est resala ma lobby donc famille to chabiso na programme après biso suivre famille na respect ya mowe mais vraiment ndenge zali awa vraiment Nzambe bengana molimo wana ya mabe na Château Rouge soki bato beba profiter na sima Château Rouge bengana ba musika ba kesa mona mwa côté mususu ba na sima Château Rouge te po Château Rouge kana ba problème non vraiment molimo wana elongwa musika na biso parce que tolingi molimo ba feti molimo ba bisengo oh chaque buto za la que to kufeli Château Rouge Château non wana to boyango tu comprendras Nzambe vina maman la bango vraiment mawatro so neti ntalinga ya neti to ba contacter mutu bedon fo ba ya awa pona ba programme toute façon ba ya pe kaka ne za la nouvelle tout et aux elango kakawa adresse matanga bozilongo awa adresse salle bozilongo awa ba mutu et aux elango awa parce que azali mwana ya awa merci Anastasie paza mama Lombi paza awa mwana na eka nde na bi mwana ya Papa Lombi donc mwana Mama Lombi momo pona mwana yo maman vraiment ezate talakaka salle de mort de matro de souci belé kolobate donc émotion donc vraiment donc que son âme réponse un peu hein, parce que na route na minga olobate parce que na motema koloba belé talaka parce que na motema ka mo soma malamu to wa olobata mo mais moi la moi malamu boya bitinda
posto nyonso azalaki nango atalaka yango te ayaki moto moko abangaka nzambe donc voilà quoi de toya toya ebele tosoutenir baparent na ye tosoutenir tokunda ye bien ake honneur nde tosalaka Salement petit non wana ebani liloba mo mpona famille mpona bino bacamarade bao mpe bayebi ete bonsoir bandeko ya mboka Congo bandeko ya mboka Congo bonsoir naza un peu camouflé parce que je suis un peu blessé naza vraiment blessé intérieurement donc naza blessé prévané donc bon mon aka naza bien te donc naza bien te quoi ekoka ozala nango mutu mosusu ekoka ozala nango likambo mosusu ekoka ozala nango lisolo mosusu peti na nga te frère d'arme te compagnon de guerre te naobenga ye frère d'arme na ndenge ya lisoki te bao bayebi oyo bayebi lisolo ya nga na ye place touta bayebi c'est un compagnon d'arme bayebi na banda nasala na ye baguerre ebele ala na likolo kaka moto ayebi ala na likolo kaka nde ayebi na baoyo bayebi mpe bayebi bateki nganga basombi ndoki mais seul nzambe kaka nde ayebi. Ce soir, franchement, je suis triste parce que on pleure de notre frère qui s'appelle Lukoki Rodi. Et du coup, je suis triste parce qu'hier, on était avec lui, franchement, chez Mbuta Lombi. On a pris quelques verres et tout ça. Et ce matin, je me réveille chez moi, j'arrive chez Mbuta pour boire un petit verre. Et je vois son photo collée. Et ça m'a fait vraiment mal. Et je m'adresse franchement à sa famille et j'envoie mes condoléances à toute la famille Lukoki. Franchement, mal au cœur. Et à tous mes potes, tous les frères sur Paris qui lui connaissent, que de voir un frère comme ça, qui est mort ce matin. Et du coup, pour ça, j'aimerais vraiment dire à mes frères, donc dans le Bampé dans Lingala, que il faut vraiment tout lingana, tout salisana pour toute la famille Moko. Parce qu'on sait qu'on est arrivé ici en France, il y a des autres qui ont leur papier, qui ont leur vie stable. Et il y a des autres qui n'ont pas eu la chance comme nous d'avoir leur vie stable et d'avoir une foyer. Et à chaque instant, moi j'aimerais demander à mes sœurs, mes frères, quand on a un frère qui n'a pas de papier, qui est en galère, qui souffre, qui est dans le nul, qu'on peut dire, il faut qu'on porte un coup de main à nos familles, qu'on puisse aider un petit peu. Même si on ne peut pas faire le maximum, mais on peut faire le mieux que nous, on peut faire pour la famille. Ben moi, j'étais triste ce matin qu'on m'a appelé, qu'on me dit que, franchement, Rodi qui est mort. On a salle de mort. Salle de mort. Donc, je suis arrivé chez Mbuta, il est mort. Donc, je suis triste, je rends mes condoléances à toute la famille et à ses frères, sœurs, et que son âme se repose vraiment. Camarade Boutalombe alobi pour la salle de mort à Koufi. Quand les babi to lingana to zala bien, on sait jamais to lié to meli lobby, to ebe la bisoté. Balobi Clarisse Bibi na moi ça m'a fait foutre le tanga ka batuna sur le bas français ko ka bango. Bolanda biso toujours na Panza sango ya Congo ya yemo edino image. Babi s'appelle de nana maman paradis, Nora digital ma copine appelle son mot Paul Louawa. Toza sangama dadi to tangé dadi a formé balo tangé. Na pesi no bambote belé. Maître Zeti na bossa nyote tolé la biso nyonso bomo ba maître Junior Baleki, ba maître Tony Baleki, maître Maurice. On est ensemble. Et dino image. Yebisa bango tolé la kaka elongo na Panza sango ya bana ya Congo. Merci hein.
Paris bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama ba kota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous ba kota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa et pas ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka mi José ba bi moi ça pembe tina mabolongo mi José le bela bango liloba moko merci mi mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin qui date a besoin qui date donc tabelemba ya goût ya chronique ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien la Mélie bien la là chez Waka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nyo sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu po maza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille bien bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà, l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo Restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Stuki. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est Kotarapena Tinamikua. Donc voilà, on a ma 4K na Olamba. Pas serre na biso Jeannette et waka babi ko lia kitoko makaya. Oh my, ngwande tinga lula la malango mais na lia ba malango mais et puis c'est kota makamba boye non na mona te tina kuta batata suka. Donc vraiment ko lia kitoko ko mela kitoko donc boye pe so mona basa kitoko yawa ngomona ba voejo yawa donc serre waka timbigwa dans les bons. Global Express, c'est le landing qui était ce boy beau dans des cités donc boya ebele. Nakata Global Chitunga wo. Global Express. L'agence los Angola no pa enviar las cosas en barco, en aviones, en toda Angola. Global Express en Paris. Ici Congo. Y agence Global Express. Il en France, Paris, si métro Château Rouge. Agence yetu mufilisa zikwendela mu avion, zikwendela mpe mu bateau mu masuwa, zikarton. Donc ina ku métro Château Rouge ku Paris. Global Express, eza pona bino, eza pona biso, eza pona ba Congolais nyonso tout, ou baza na France, pe na ba o baza na étranger. Pona matanga pe kala on a Global Express. Global Express solution na solo nyonso. Ah bon? Oui. Donc ça la matanga, ajouter à l'essai, pour le moment na biso, to aider pour réaliser prestation funéraire nyonso na niveau à Kinshasa. C'est simple, au foutika à Paris, to s'en charger la makambo nyonso selon ndenge yo kolingi ezala. Na ko continue avec cameraman na kuna? Non, tant to biso to s'en charger na nyonso, to filmer, to kangi ba photo, sur na WhatsApp. Ils ont les kakuna directement pe to tindelo. Ils ont la page zo la ndenge prestation ici. OK. À la fin des comptes, vous avez DVD na au moins ndenge makambo sur les kaki. Global Express, vous avez un niveau mususu. Déjà. Ah non, batika. Tout d'abord, l'équipement la mission nyonso za ya poto. Pour tout ça la prestation funéraire la mission isa ya poto. Vous êtes en France. Oh, vous avez en France. Tout ça la gloire ya professionnel. Enterrement en Afrique, mais net ya poto. Au banda place ba ko exposer corps na place ba ko enterrer différence ya té.
Bonjour. Yango na yebisaki bango. Bako pakata si ba pakata ki déjà. 2016 oyo biso to côté on a Global Express. Vitesse de diffusée. Bango na Château Bleu na bango, basi balala. Biso to na kata Château Rouge. Mais biso na Global, biso tinda bakoli. Bakoli. Global Express. Il y a pratiquement la fin. Ça va que ça vitesse de diffusée. Global Express, Foulouka. Basi ba pakati. Va changer la solo. Les gars chance, on va comme dans côté la ligne bio. En chance c'est très moko na kata Château Rouge. Ouais, Château Bleu, ici Lali. Global Express,